Vous comprenez? Donc, bavie wana balinga ki biso. Bon, on biso so petit, azo se comporter na. Et en plus, ezali bongo pani parce que nazala ki moi na mon respect. Na yebi respecter bavie, na yebi valeur ya bavie. Mais so petit mon azo respecter na ye, aye to fou la paye. Mais so to moni wana za kempoli. Ah, yo so na kempolitesse na osaka mukili na ndongo lingi. Ta blague te, ba o sexa solo. Nga peta on olingo sekisa, faut na sala ngo bêtise te. Biso na ba théâtre te ba nini yo ba théâtre en couleur. Hein? Au monde na kati misale ezate ka batikali ka ba technicien ba sa makambo mo boye. Au monde bu mutu ali moye mutu abime mutu. Te biso bena to uti na école to betaka libaya boye. Et so betelema biso ba père na biso ba laxi biso pena ba taka telema wana batu bango wana ba seka tan. Biso ba théâtre ba fait belé te. Biso théâtre na biso eza boye scène. Parce que lobi lelo ba histoire o sala succès o ti lelo elongwa te. To ba lokwa net ba mwana nsusu. Yebisa ngai ba pese nini to sala. Ba Sarajevo. On se comprend. Biso na ba nouvelle ngé to beti lokwa net ba mbongo pese kizunguzungu. Na ba liste boy to sala lokwa ba minyololo ba ganga malemambwa. Kisasa Brazzaville ba ganga nzela moko. Hein? Bon ba biloko bino bo lo basiko. Est-ce que Yebiskonde va travailler? Va travailler. Les communes ont un moutoukara, tam sous pour moi. A tenu pour de belé manette et belé ne lungi. Après la salle mission comme boy à bateau kala. Ndeni. Bateau nga sika auto lu balelo sika. Ni nango pende ça. Ça va merci internet. Qui sont peu artistes. Tout na bangona yo au ça théâtre. Ozwa Bastille ya nani? Bastille nini? Totuna pourquoi? Parce que dans la référence na eta mususu ke ngana lingaka na jouer lokola V Masasi. On se comprend? Biso nesuko tozana ba image wana ya ba modèle wana. Na sens wana. Bon ça va Masasi ba no kende bo so akebo yo nga jouer ozoke moi bien mozoko ma penalty. Même samba, so azo jouer, même ça va samba. Pesanga loko avec cartouche. On se comprend. Les gens mutu muso azo jouer, même si yo pesa ngai lokola na lingi na mona mama loso et pas na. On se comprend. Mutu muso so jouer, na bisie tala. O jouer na yo, mais comme isanga na mona lokola na mona vega. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. On est déplacé pour venir ici. On a la vie sur le comédie basé dans ma table. On fait là. Un ya, il y a un bango, un parti, tambour, ça dit. Les bandits m'ont dit qu'on comprend que tu es le match à couper les années et puis avec papa là. Avant invité Nanga, la vie est sauvée. Bonjour. Ouais, bonjour. Boni. Tranquille. Bonne santé d'abord. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Vous invitez Nanga lelo et puis tu l'as dit dans ma tanga ya papa na biso mangwa ou autotika biso. On va souvenir nini ya. Il y a vu donc carrière artistique dans un mouvement. Carrière dans le mouvement. Alors il papa pour na ou abimisa. Mais ouais.
Dans tout cela, tout à l'heure, on a maestro Fabre, on a pu son botte Fabregas. Fabregas, Bambote Belé, maestro. Na ibise ke na ya mbolo. Pesi la ngam la dimbote. Ana pipo. Bien sobe. Oku betele biso histoire na ye. Ezaki ni Lis Boy Foundation. Ye mutu ezaki ide na ye bino bondo sa pa na eto ya zoki mikanisa obimisa bino lokwa papa. Ezaki Non, ezaki Lis Boy Foundation te. Ye aki président na biso ya nouvelle Loyenge. Chic Choc ya président Ngadia Ngadios. Bango tu bautaki na Chic Choc. Nde tango ya tiki Chic Choc nde yaki nosa nouvelle Loyenge. Nde pa biso to yaki. Biso to yaki na partie ya nouvelle Loyenge. Donc parti ya biso nde sko tango to bimaki pa na ye. Nde to nosa la Lis Boy. Pour ça on peut ndenge histoire ngo ezali na ba fait Mundweri. Bon, tant on a eu la nouvelle Loyenge, ils ont déjà na 97. Na 97 wana ngana ye ni nouvelle Loyenge. Na utaki na théâtre on a bandaki déjà na mukubi théâtre mais tant on a commis pena mukili ye bangande na yaki sko na nouvelle Loyenge et pas ya maître pai ayambingai mutamema inga kuna fait Mundweri. Bayambinga bakisinga ba mayelo nazangaki babimisi ngai arrivé senga donc c'est ça la dit sobe déjà le pays pour la président en groupe ba souvenir za ni na tamoko ko peut-être ton souvenir na yango qui oui ça la bien ba souvenir eza ebele donc ba souvenir eza ebele tamoko ko ce souvenir on te siko vite fait ka mon keka moko ya yo c'est quand on ça la bien ou kanga to lo bano lika mobo et na obi na ebaka toke Fespam to comme na Fespam na Brazzaville sikoyo fallait biso to mata bato ba ki plein siko viaye azolata bateni na ye bato ba ebele ba misia ba mati ba obeta ba misia orchestre na biso ya nouvelle Loyenge ba mati bazobeta siko kwa ba variété mais bato ba ki ebele tant ba obeta variété via ebisinga bi esobe avant ngana mata yo kende na mona public wana déjà bazo créer tana nu esprit tana ndenge mutu abana ko compter na mutu abi si yo kali soluti abi na nga yo kende mais tant ngana ke na mati na podium boye tant na bandi ko animer s'assoyer président Sassou ayi président mamba fait spam il fallait inauguration bani ba mamobo ezalaka président s'assoyer malamoko président veut mettre pas na teni na ye na baswana na ye aya mbangu amati na podium avant président s'assoit mat président s'assoit mati donc ça dit na monaka ezebele mais natala ka ke valeur wana pourquoi fallait ka pa nanga et puis pas souvenir exact neti vers uta ikozala awa dernièrement tout le monde a des photos et tout sur internet bon c'est ça yango siko na lo ba souvenir ezebele na uti pe nord uti beaucoup tani pe ayepe kotala nga susu surtout wana pena donc ça souvenir ya makasi wana tika nango oye wana tozo seka to sali ba vidéo ba nini tout ça to sali émission ya na sali émission na nolitambo ye passa l'émission donc tout le monde qui a circulé sur internet total compris anakin donc eza ebele ça tellement bien tout le monde qui est sur la moani la dit lelo yo théâtre ya Congo yoza un ya ba poulain siko na internet sur le théâtre na biso batangi 10 na limite que yoza 5e yoza ba premier to ba deuxième lelo théâtre ya Congo na théâtre ya kala na siko eza ya komata to eza ya kokita bon ngana omona plus to lo ba makambu ya ningi mettre pai tiki biso soki wana tokosala ngo po ekozala lokwa neti to ça émission polémique té to parler pour un grand prêtre voilà on les a bilan en fait on les a bilan et on comprendre que Serina Bango bon ça là parce que yo posa mutakalo za pe mutu asika lelo po yo recruter bana po pesa bango pe banzela parce que yo eloni benga kala siko olingana lo ba comparaison ya kala na lelo théâtre avant na siko so nini leki siko yo eza ko mata to ça okita théâtre bon yo na koko na bino par exemple
Donc na ça makambo bien asa makambo bien na mukili wana eza lokwa ozoki ma question na ngai kasi na peso donc ça dit sika ekoza lelengi te donc ça dit avant mona sika elengi faut kala elzana elengi biso soki totalaka ba théâtre te tovandi obi ba théâtre oyo ovandi na nini ya batterie nini ya batterie to na linzanza ya milk ovandi na télévision noir et blanc o antenne koyaka mutu muso atali te boyisaka yo simbaka antenne ndenge wana poka bino botala na ba télévision ozomona ba série wana nde pa tozwaka bilengi d'être sur la radio so yo kanisi biso so neti tozwaka chance te ya kotala lokola ba grand comédien lokola ba vena biso ba ngadia de ngadios ba maître pai ba mbali osombo ozo pa ba vena biso ba baba mongita wana totala ba maréchal sans souci ba vese atul ba ve wana nyoso yo kanisi so biso tolanda bango te est-ce que ne ba comédie na fait na sens et ça na sens pourquoi il faut tala nanu ke ba ve wana ta ba no sexa ba no sa blague te ba o sexa solo nga peta wana olingo sexa faut na sala ngo bêtise te biso na ba théâtre te ba nini yo ba théâtre en couleur hein au mona na kati misala ezate ka batikali ka ba technicien ba sa makambo mo boye omona bu mutu alimwe mutu abime te biso pena to uti na ekolo to betaka libaya boye eso betelema biso ba père na biso ba laxi biso pena bataka telema wana batu bango wana baseka tan biso ba théâtre be fait belé te biso théâtre na biso eza boye scène nini siko yongo olobisanga nini ba artiste nde ba travailler batika mambo wana lokuta ba travailler po ba vie ba travaillaka ko betela nga so masolo wana to comparer kala na donc pona nga kala leki na mkuse kala leki makasi kala to bando moni so ba lo ta chasseur lo ta onsouté oh kala na kasolo ko luka na yebisoti kala leki ko leki sika musika Sarana. Papa wana ba jouer le quoi au mona le quoi pena papa Kouedi a jouer. Au mona pena boy papa et balé mondial, fait balé mondial. Bal tengo diangenda ça va passer. Ta tika ko tika peso to lobi lelo ba histoire o sala succès o ti lelo elongwate. To ba lokwa net ba mwana ntusu. Yebisa ngai ba pièce nini to sala. Basarayevo ozo comprendre biso na ba nouvelle ngé to beti lokola net ba mbongo epesi kizunguzungu na ba liste boy to sala lokola ba minyololo ba ganga malema mbwa Kisasa Brazzaville ba ganga nzela moko hein bon ba biloko bino bolo basiko est-ce que yebisa ngai te wana na ninga mabete président le dit sobe ozana raison parce que mamolobi pena moi batu mususu ba bosana ki te batu nde ba travailler lelo comme na oka mutukara ta mususu po moi atene pour de belé manette belé na elongi avant asali mission akomo boya bato akala ndeni yango na tuna ki elo moko boye koko na bino kutu fo ndima ya za danger parce que koko na bino aboti père na bino aboti yo donc koko a danger ta musu yo boti nante bato ngo asika oto luba lelo sika nini nango pende sala ba merci internet pona kala yaki ba télévision ezai mingi te ba groupe théâtre tala wana radio na télévision nini lenzo ina radio salon na télévision mais choc et bimi quoi groupe moko boye hein donc ça dit et outil donc choc to lo ba et outa et bima mouvement mo boye obika ndenge histoire wenge kande wenge ya ndenge histoire choc mo pepe moko boye pe boye lelo pe sali na biso bato siko yeba ke bato sika wana o luba wana bato sika bango siko nde bana na biso. Est-ce que bato muso pe ba gosenga merci na internet pour na vitesse et puis à jouer pe sobe na facilité ndenge zaika donc zanango basenga merci te za marambu biso pe ba ve ba yambara biso pe tango to yaka ba ve ba fongola biso mtema ba yamba biso nga yeba ke naza na nouvelle inge mais copie moko ya siko pa venga dus mais siko producteur a biso te na lingi il faut jouer na petit wana isubi bata biso à tête d'affiche mais ngada da ko boya petit ngana na bana nga ba jani
na bana nanga basali mokili na bana nanga mais petit auti na groupe mususu et puis biso ya ki pena rivalité pena chic choc loyenge na nouvelle loyenge on s'en comprend biso ya ki pena rivalité mais muto andimi na uta donc ça dit bazwa élément ya rival na ye aya ba jouer na ye et puis mbongo liboso ya bien na sima na théâtre na cop wana donc ça dit na tuna pe président na dit président na senga combien bi senga bango 1500 balles na gagne di na monete ta no yebisa producteur ape 1500 au bambula ambata na bata wana na bi président lo baka bongo abi lo babongo muto ngo pas discuter te apesinga pe avance 700 balles je pas tungisa ngai te oto bima libanda to kanga photo ya affiche to kangi ya photo ya affiche grand prêtre ngadia dia atsiminga to mbenga loboko boy tuna pinza au website yo masolo na ozo pinza au na deuxième bote tuna matériaux durable tuna kolise ngana bango wana ba yi penza boy ba ceinture ya venga deux a pinza au ba kolise ba fondé olario ba coach wana pena donc ozo on pas tuna bango à l'époque mais mouvement ba jani bazali ba sai mokili ba po firenze bazali ozo comprendre donc ba ve wana ba linga ki biso bongo soko biso so petit azo se comporter na et en plus ezali bongo pani parce que nazala ki moi na mon respect na yebi o respecter ba vie na yebi valeur ya ba vie mais so petit mo azo respecter na ye aye to fou la paye mais so to moni wana za kempoli ah yo so na kempolitesse na osaka mukili na ndongo lingi c'est ça rire déjà radier sobero de rire déjà mukili c'est minima champion du oza dans la trophée déjà ah roi du rire batien so ba mona de gagnant tout ba mona on a rien à dire muta boya za mais ba émission na tiboye ngo c'est la pena ba mambo eleki to me ko solango bien pourtant yo benga nga o ipsinga ka kana moi deux questions trois questions pour na makamba mettre pas bani tout oui na luka bon tout ça autre fois na ba kisaka question sur ma mettre pas ini ezali to ndo mona na ba histoire no muso ndo so ba mikolo mususu zo kotisa na ba groupe na oye tam so vie mora ye aussi okotise bo jouer na ye ba to batali tam so ba bossa na ki viango mais yo zo ngisa to mona ba koko to mona ba to bele ba ya wana na nyango tika na ino jouer na ye autant so na ba projet tant so na idée o jouer ne lobby oh non na jouer na été na kanisa abando beto mutu vio abeta danger parce que non na bakulutu nyonso na joana bango bakulutu presque na joana bango na zaka na souci bon na ai na souci mingi na jouende na groupe Salongo mais groupe Salongo avant mama Mindondo kalate akufa avant mama Mindondo ko atika biso kala mingi tawa akomaki histoire mo na groupe Salongo babenga inga na kindeki na jouer souci na tika lai nango yango wana donc regret na nga ezalaka po na joie na badangate na joie bon mutu oyo so na te papa Mangobo na uta uzwa chance wana tango uta ki voyage à qui spectacle na yemo ko boye nazalaki invité donc nazaki na ba souci presque na jouer net na bato wana mais ba ve na biso ba radios to beta na bango ba maréchal sans souci to beta ba mystère c'est tout to kutana ba mama bomengo to kutana ba mama bolingo to kutana ba mama chako to kutana na scène ba mama bipendu to kutana donc presque ba kulut et puis ve baba peneti nan to betite ve baba mongita na to betite do ve baba mongita va ve baba mongita akende photo betelo mona déjà on a la histoire que c'est ça voilà bon what na suka idée na izarani otika na idée nini oyo faut ça na théâtre et donc on il faut apporter des sous donc vide awa pour so jouer na ba ya ngonyo idées aller vide awa yo bakisa il faut tout ça là bas centre de formation parce que les boys ont des centres de formation tout formé ba artiste tous ont besoin moni lelo ba kulutu ba okende ba otika biso ba temps là ils okende tela net lelo ba mettre pas boy akei ka boy donc c'est ça biso to zo chance wana to kuta ina ba viona to za moi ba mayele ndam donc c'est ça ce qui te former te to perdre théâtre ekufa même comédie ekufa donc c'est ça il faut tous à la peine que ba centre boye to zui lobby to komi ko former ba artiste on se comprend yo kanisi ndenge to zonga mo mke pona likamba kala wana
ba chanteur même ba chanteur ya lelo donc mutu po ayemba yeminze mona au mona ka suka na ngwa zwi partie moko ya tabula ya ti pona ni so po ala sabino ke moni musique na s'inspirer na tabula ozo comprendre biso pe ba artiste to tuna bango nanu yo o sa théâtre ozwa ba style ya nani ba style nini to tuna pourquoi parce que ada na référence na eta mususu ke ngana lingaka na jouer lokola ve masasi ozo comprendre biso ne siko tozana ba image wana ya ba modèle wana na sens wana bon ça va masasi ya bana okende boy so akebo yo nga o jouer ozo ke moi bien mozo koma penalty même samba so azo jouer même ça ka samba pesanga loko avec cartouche ozo comprendre eza mutu muso azo jouer na bisi yo pesanga yi lokola nalingi na mona mama loso epanai ozo comprendre mutu muso so jouer na bisi tala o jouer na yo mais comme isanga na mona lokola na mona vega ozo comprendre c'est ça. Alors ba centre na no ça déjà mon boulot bo ça lelo mon koleka batu ba fi na bino na mena ba petit na auto ba leki na ba ya sika o to za na idée na dit so bitu na biso na suka émission na biso mais na pesi vraiment bandeko nyonso tout bambote belé ba artiste comédien belé ba na poto baza pe confiné mais bo sala ta groupe ya WhatsApp bo solaka ba Janify ba Sami Mokili ba Pofirenze ba Zena la guerrière ba José de London ba président Molaï ba tout le monde boza kuna boza vraiment ebelé ba Igor 2 minutes ba V12 ba Massatou ba la Duchesse ba tout le monde nazosenga tout le monde toyeba kaka Grand Yaya Adaï bien que toza na confinement Grand Yaya Adaï Grand Yaya belaki après akomaki bien asali crise cardiaque aye okufa Grand Yaya Adaï ba Massatou Grand Yaya Adaï donc nazo senga pe nazo na sepe message même na ba médecin nyonso to ya mboka ba kontina biso pe na mama na biso mama Olive mama tika bana na yuti Grand Yaya va kufa miko nyonso to ekoma ikaka ke ladi ngape na fana sala tu mama Olive ya mbanga na ko li ata mwa muke abanda ikozanga olobango te même na bémission donc azaki na ko ndima moko boye akozwa moi quelque chose voilà mama za mama na biso tika bana te période oyo toza nango ya confinement mais Grand Yaya tiki bana mama Denise première dame mama na biso donc même kokunda yekuna ezosenga mbongo parce que Grand Yaya akufi lokwa mutu nyonso tu ndenge za ndeko na bino akufi na poto esenga a dépense ya kosakana te soki pe mokonzi moko akomonana abike ndenge mangwa wasala musala na ya sepelisa mokili tolingi ke tozu charge wana corps wana eya awa ndenge ni toku te yondo za informé te otunanga makambo oza informé te oza informé te ngande na zobisa yo c'est impossible ti oyebi ndete c'est ça donc tozosenga susi onga na osengela o comprendre ti ozo ba pété valeur ya mutu oyo no luba mais so déjà au pesanga valeur il faut c'est ça tozosenga vewana akufi na période oyo ya confinement mais akundama ata toza confiné na obandelango mais honneur wana toujours parce que ça peut belé na mboka na biso Congo. Merci à trop. Merci la dire président la dire sobu. Ningaki olingi lisusu. Ningaki tozana na ndeko na biso moko Tracy Eleza ya sala ra. Tracy Eleza bambote belé. Fait rigola yepe na linga ko mingi. Tracy wapi Tracy kota chakabe. Eleza ya ka vraiment yeba
Vina rien. kitoko tosi oyo ye pe naza papa déjà matanga émotion nango sentiment ezalaka ya mawa tozolela vie na biso maître pai c'est-à-dire biso tobanda otala bango totala baphénomène nga azala pena favori na ye et puis namoni su mare moko na ndomona na maître pai Mensenge mama loso si yo bala esalinga vraiment plaisir et puis na remercier kaka nde bacomédien baassister toujours na bamatanga esalisa plaisir et puis faire rigoler la parole et la fort Trinitaka et puis Fondo Lario eza wana mpona mwa témoignage ya moke mpona Fondo Lario et puis wana na pesika mbote na junior qui vont les parisiens du loin azara na biloko na ye azara na bambongo na ye na Black Star mutapesa posa comme mwingi oh c'est ça ça mystique moi madame na kombo upesi nga yango wana mkomsu te nayoka su kombo mosusu ok poete ya maître ok Fondo Lario ye pena leki ya ba vie wana donc leki propre donc petit frère Jimmy ayo yango wana donc petit frère ya vie Ngadios petit frère ya vie Jacques Mangwaou donc ye pena aroteka disque ye wana bopanza nteke mukena ye merci beaucoup tout le monde présent l'a dit à présenter le soyo alors que yo pena leki ya vie Ngadios okobeta biso histoire moi tamu ke banano na histoire ba souvenir ni na malamu ya ye au retenant na éviter so ko on l'appelle chapeau batu bazwa occasion ko mona pena façade o tamusu c'est bon bango depuis longtemps en fait. Bon, merci mingi pour la parole. Nous allons se présenter d'abord. Ngaïndé nous avons fondé au Lario leki ya Vengadios. Ngamu na sala Fongadios. Wa sala le double Ngadios ezangai. Mingi na sala ba carnaval ebele so ngo sala Ngadios mabe ozwangadios te ozwangai. Donc ngana sala makambe ebele ndé na zabo emeba wa ba yaya na ngai. Ngadios na mangwao banda isika moko bao faze ndako moko bazala ke sika moko bango mibale ti baye kozwa basi na bango babandi obota balai bazui basi balai bango de après les bazui basi baye ko sente basi na bango na minute wande baye okabwana donc bazala ka pena bongo balaka bango mibale pale moko et bango tout ba travailler na minzoto vie baye kolongola minzoto nde abengi bamasani lokola bakoyepa na ye kuna so balongoli bamasana ye yango basangana ke sika moko biso zaki famille to yebani na batata ba mama famille mobimba pena to yebani muto lokola vie Jacques ekosala nga pasi nini na motema ndenge na moni adaye pona nini eza ba souvenir ebele to bana mike to zana eloko te na bango bazokana pena ba biso na vie na biso foto koma danse to tambola na baka mukile ba biso to koma na ba palais foto kele ba miki o wana zaika souci miki donc ba souci na bango yango wana donc bazalaki nango nzambe pa sunga isalami pe mais à part wana pona koloba mwa ba souvenir na koloba mwa muke fe Jacques mingi Mangwaou abalako linga mingi omona Kamundele ata balami ndeni na linga ka Kamundele adenda abonoso mona kwani na wana matungete na te na kwa ya masimanimba moko kuta bana oteka na kwa mpozwa habité ya simba kami yoyo donc na ko nini na ete ngombe na ete foko sombelanga kuna omona pa toke kuna so ibo sombi boye oh misuneza ya kokokate alumona zubina koti bino andoko bigogo misuneza kokate bozongisa bigogo esila kalezaki pena bigogo zwi yango loko siko bakataka bake kozongisa ozongisa nde donc ezaki ba imuru moko mususu bazwa biso ngana leki na ye toza ba age moko na lievin tobana kovanda moko mususu azwa biso abiba pete photo saka bon ba melisa biso masanga balangu si biso to langwe baye na biso na coin wana boyoma na terrasse bakoti biso na terrasse bando nika biso na kati ya terrasse ba melisa biso ba mai donc ba fie wana ba modisa biso boye mukolo mususu ngabe abetanga nga pona nini balambaki potopoto na tongo ba tiaka nde balambi potopoto ba tie suka na miliki ngana yeba ite potopoto wana eza na miliki na chango mai ya fufu balambi fufu
batie na basani l'air batie na basani siko fufu wana nde batie na masani siko bato balia boye miliki ekomi lokola gâteau ayepe ngape na yeba ete l'air ya ekolia atindi biso na ki kosomba nini na ya nango boye alia boye miliki akanga porte asimba nga nkuba ya kosaka te donc ya azalaki kosakana te wana pena grand frère tovandi na bango donc basouvenir ya bien yango siko nalingaki natuna question mo bazomitungisama nango balobi akufi na coronavirus eza ya solo te akufi na coronavirus te vie mangwau maître pai akufi ndenge nini maître pai azalaki na Kisasa alongwe awa na Kisasa lera alongwe na Kisasa zongi poto lera zongi ale para après baye kokanga mwasi na ye na virus batali pe aza atteint bakendaki hôpital ba traité asali 2 semaines na hôpital 2 semaines na hôpital aye ko bima ndenga bima ki na hôpital mwasi na tikala ye na hôpital ya bimi ba monike aza na maladie wana te et après avant pendant 2 jours 3e jour na butu wana ndene abatane la tongo nda pikaki crise cardiaque erreur esalamaki mpo bana bayebaki te babengi la police mpo baya papa koyi awa abelaki nini oyo coronavirus yango akufi na ndako akufi mais sikoyo la police ebengi sikoyo ambulance oyo ezosala mosala wana ya coronavirus bayaka mbala moko na cercueil oui bayaka directement na cercueil so baye kozwa mutu akufi na coronavirus ale l'air sikoyo la police eyebisi bato wana sikoyo baye na ambulance baye na cercueil na makambo tunde baye kozwa maître pai l'air baye kozwa maître pai wana na palais ti bomona image moko bazolakisaka ke maître pai batie na ambulance bake kokunda ye eza kokunda te wana eza ndako place ya vandaka ya vandaka na likolo wana ezalaki couloir bawitine na likolo bakiti ye nde bazokotisa ye oyo atelemaki wana azolela te maboko na motu leki ne propre tata moko mama moko Ramazani ye moto abandaki kolela wana ti bakotisa ye na corbillard l'air bakoti na corbillard bake na ye il faut batia mutu kote bata maladi wana po bayeba ke mutu akufi na maladi wana bake bateste mutu maître pai ndenga akufaki bateste l'air bateste ye et par après baye komona ke akufi na maladi wana te baye kolandelaka akufi na crise cardiaque batunaki bana mpona nini papa se retrouve na makila tout ça bamoni ke normal bana babite biso tomona kaka bongo babete lisolo eleki bongo mais maître pai image wana ti bato bazotala bakundaki ye te maître pai pa akufi na corona te maître pai akufi na crise cardiaque c'est ça le merci beaucoup moi déjà trop na biso na suka na biso na bité so kopesa ba yo mbote te loko pele so na ringa na loba na day famille na ye ngana uti kuna chaque jour na leka wana na ye awa ezali place ba artiste na mpozo place mangwau asalela ba reine na ye abotela balela awa yango monike lokolo eza référence na bango yango to yambela batu awa mais matanga famille na ye eza na njili na 9 na dindanda 22 place famille na ye baza kuna ba papa na ye na leki na ye baleki ne baza mibale baza kuna ya mobali na ya mwasi atiki pe bana 5 maître pai mibale bana na poto awa baza 3 baza na Kisasa mibale bana na poto c'est ça le problème. Merci beaucoup Nayo, merci pour mon témoignage. Quelques bâtiments, 2 personnes. Nenga na boki coach. Depuis faut boire. Ngape ya na boaki mwasi nanga. Aza na Angola. Na bana nanga, ngana za na Angola, ngana yaki. Aza confiné na kuna na Angola. Oui, te ngana vana pena na Angola, na koma na Angola. Pour le moment de naza wana yaki. Pona matanga ya dadi et se retrouver pe maka mususu ya confirmant ye yango na kangamia. Mais na PC bisika zali na bana nanga. Après na pesi grand frère nanga Ngadios bisika bazali po day ya mangwau na Londres epa Ngadios bazana bevala na ba papi musui bango tu ba kuna na France epa Ramazani
awa toza wa biso nyonso bambale sombo bave mongita toza ba emeko lycée toza na ba coach toza na ba shogun toza na ba kunga awa donc toza wa na ba pinzau donc mutu ndeza donc mutu penza tala kaka eza pinzau melo okayo bakoi ba pinzau musika naza na bwaki pe coach kelele donc mutasala po eza ndengwana asepeli ya trop. Merci beaucoup Nayo, merci Nayo, et ça vient tellement bien. On est vraiment déjà à la fin de notre émission aujourd'hui. C'était Peggy Bokele qui était derrière la caméra pour nous relaxer de tous aboués. Merci à vous, merci à Ange Mwaka, merci à Papa na Kertis Mampouya, Merveille Mampouya, il a son montage. Merci à Code Mondial, il y a Willy Mocheni, ma PCM Mbote. Je vous aime tellement. Merci, ciao. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.